Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Tata Molimo Santu, Papa Simokinga Mkianya. Azalinde kokokisa bilaka. Yaba tata. Papa Kisolokele, Papa Dialunga na pe Papa Dialunga. Kisonyo so tolandaka message ya Papa Kolongo. Papa Diangenda eke bandaku ya mingi. Etongama na Yerusalemu. Pambate papaya oyo bakoyela biso balala na ba condition oyo esengeli. Maloba wana tokotiaka ngo mbala na mbala. Tata Molimo Santu Papa Simokinga Mkiangali. Soki akokisi bilaka wana te ngambo te ngambo te. Ngambo! Si Musafi, Nisonde, Musafi na biso. Ngambo yete. Tata Mokonzi Abule, Papa Simokinga Mkiangani mukokisi ya bilaka. Likambo wana soki ekokeli tango. Asala te, asala te. Yango emonani ete bilaka. En 1981 na Papa Mfumolongo Papa Diangenda Kuntima ete bandaku ya kitoko etongama na Yerusalemi, ba cité ya kitoko etongama na Yerusalemi. Nkendolo yango tobandaki kasi ekokani kaka te ndenge bilaka na bango ezali. Totongi ba 4 maisons bandako ba Belgique nyonso wana sika aye kolakisa biso esika oyo totonga bandako. Solo ngai soki batindi ngai te na kosala te. Namda kotindaka ngai. Parce makambo nyonso bilaka nyonso eza pa inde na ye. Soki bomoninga na komi esika na sala elakisi ete atindi ngai. Yango na octobre bakatelaki biso bandako oyo fe efongoma le 22 mars to présenter fongola ya bandako 22 mars l'an 2026 pour être le 6 avril bapaya baya kolala na bandako oyo pe bikatelela bato na bato misusu bamituka nyonso wana tolandaka mukoleleki Papa Mfumolongo Papa Diangenda alobaki ete esengeli tozala na mituka ya biso moko pe esengeli ezala pe na ba chauffeur ya biso moko. Tolandaki bito tolandaki te. Maso wana yango te tozali kokokisa. Yango mingi tozokotuna ebisika yango nanu balakisi biso te. Yango bino bato boza musika presse azosala musala na ye komona ete esika yango yangoyo biso ba volontaire ya nkamba oyo tomonani awa na oyo toyakala Grand Équateur, Grand Bandundu pe bao bauti musika mwesika sika ba fleuve kuna na bandeko na biso ya Kimvula oyo tozali awa toye kosala nde coup d'envoi na kolongola matiti wete bino boza musika bozo kolanda biso boza koyoka biso wete toyeba ete solo bisika esi ebongami ata lendi baya to baya te baya ata lendi oyo baya pe ba ingénieur ba lobby ba ingénieur o Tata Molimo Santu oyo acha ao na nkamba balobi
biso bato tokoya toyela baingénieur na biso kasi makambo nyonso badone nyonso baya kozwila yango awa na Yelusalemi na baingénieur oyo tata Molimo Santo atie awa na Yelusalemi. Abanza tozali kolanda malamu pe oyo etali bamateriel nyonso wana soki bokomi sur place nde tokotala likambo wana. Boya teke na bamateriel directement bamateriel oye liboso na nkamba bongo boyokani bongo tokotala ndenge nini tokosombela bamateriel nyonso wana oyo ekokota awa parce tozo kolanda likambo ya papa Mfumu Longo. Papa diangenda kuntima ete bandaku oyo kotongama awa suba sema fo ezala ya makasi. Ye azali nzambe, bango bazali banzambe. Bayebi ntina nini balobaki ete basuba sema ezala makasi. Likolo pe na se ya banani? Ya bango. Bango bato balobi ndengo wana pwana nini bayeba kalite ya bamateriel oyo kokota na bisika oyo. Tosala te ke na ndenge nga na moneni soki tosali ndenge wana totosi te. Mikolo oyo ite tozali kozwa ike tozala bana ya nini? Totosi. Yango nde biso ba volontaire nyonso ya nkamba toye kolongola matiti kosala pe signe ya bandeko na biso oyo bazolanda biso musika ete esika esi ebongami. Boya na bino ata lobi ata lendi boye na bino boya kokuta deja bisika ezali pe ya mibale lenge biso soki tosokoli ba engin tata Molimo Santo asombisaki biso ba bulldozer ba niveleuse biloko nyonso wana ezali ayebaki ke misala nyonso oyo ekosalema ezali prêt. Soki biso tolongoli matiti soki nyonso esili lobi oyo ba engin ba bulldozer ezokota po ete eplanir bisika nyonso wana. Bino nde bozali musika boza kolanda biso na biso pe oyo tozali na Yelusalemi tolandi ke banda lelo misala awa na nzanza kuna nzanza bisadi elakisi ete babilombe oyo bamipesi na misala nzanza bisadi awa sika oyo totelemi bakoko banda création papa Simon Kimbangu bapesaki yango kombo longa. Donc longa na Kikongo na Lingala nde sani. Na Lingala nde sani oyo swati ya kolela na sani oyo biloko batia ya propre po epesaka kitoko na guda kolia. Oye tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu ayibini makambo mpona nini apesa bakombo nyonso wana. Oyo na nsima awa kuna pe misala mosusu kozala kuna. Tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu nsi alakisaki deja esika tokotia rési des eaux donc na montagne likolo wana nde kuna bakozwa mai na se po emata likolo po ete ebanda kopesa na nkamba mobimba. Mais biso ba ingénieur toyebaka te kaka lelo po totala yango esika tokotia forage po mai wana yango ekopermettre po ete misala esalama awa maki tokotokaka mai na se kuna mpasi. Donc fo biso ba ingénieur tosala ba étude po ete mai soki pe dans 2 semaines soki makasi ezali na biso boza kolanda biso na musika. Papa Simon Kimbangu azali riche bana oyo ya tata Simon Kimbangu bayibi bakambo ya mai boza kolanda biso wana nde pe bokoki koya mbangu tosala ba étude même dans 2 semaines mai ebima ntango misala ezosalama awa pasi ezala te kokende kotokaka mai. Donc projet ezali nde ndenge wana esika bato bakosalaka misala nzala pe ekozala eza boye te
donc baingénieur tokosala na bango susu étude esika nini tokotia mwa réfectoire soki totie restaurant donc bakanisi eke ya kosomba mais réfectoire wana ya biso moko ndenge tozokoya balambi baprotocole soki mwa nzala ezwi oke kolia kasi kolia tata molimo santo ezalaka na koswana te kowelela te eza boye te to makambo nyonso wana yango nde fo tobongisa awa po ete mpasi ezala te ndenge misala ekokota donc planning nyonso oyo tosali yango ngai na etide tata molimo santo po nkamba biso nde liboso tozali awa nde fo topesa coup d'envoi, coup de pioche. Yango emonanaki eke lelo toya kolongola matiti biso pe tolongola likambo te voir oya biso. Toyokani hein? Donc likambo toyeli awa nde yango wana. Bango moko bankoko banda 1921 na oyo baexistaki avant 1921 baza kolanda biso. Bayebi ete bana na biso bakoko na biso musala esika ya longa esi ebandi likambo toyelaki nde yango wana sikoyo namoniki si bobandisa kosala bosambelaki si bosambelaki oyo nkolo mpe tozozela tobongisaka place papa tika tobongisa maboko totonda malendisi ya nkolo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo papa zibula nzila musama tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso ntango nyonso yango nde tozali kopesa bino lokumu ya solo na ntango oyo tomoni eke biso bakoko na bino bolingi biso mingi pamba te na bilaka oyo bopesaki banda 1921 bozali kolakisa biso mpe bozali kosenga biso tokokisa solo boteyi biso mingi papa kisolokeli papa dia lungana mpe papa dia ngenda kontinua na ebandeli ya botongi Yerusalemi to temple oyo ya Yerusalemi na nkamba motuna eyaki epai ya bankoko Nzambe asala makamusi na ye Nkolo Yesu tata molimo santo papa Simon Kimbangu asala makamusi po ete ndako ya Nzambe ekita totonga na maboko bino mpe bolobaki yango Yerusalemi nguya emonana makamusi emonana ekita awa na mabele to etongama na maboko na bakoko na biso baboti na biso eyano na bango ete tikete totonga na maboko pamba te soki ekiti biso tokozwa mapamboli te soki ekiti na molimo na bino banzoto na biso mpe pasi ekosila te malamu totonga na maboko mutu na mutu abimisa motoki na motoki oyo tozali kobimisa elobi ete bamalade ezali mpe kobima libela mpe kopesa mwa lomeya wana ezali nde na mapamboli na biso na misala tokosalaka yango bino bakoko na biso baboti na biso bozwaki mayele wana ya kosenga biso mpe na mokolo na lelo oyo kaka mayele wana opesi biso tokoka kosenga
bolakisi biso totonga Yelusalemi bilaka na bino ekokana. Lelo oyo toye na esika oyo terrain oyo bobengi ete longa sani. Toyebi ete na kati na sani biloko mabe ekotiamaka te. Sani oso olingi opesa biloko pa ya mutu okosokola yango po ete ezala peto bongo nde otie biloko yango mpe biso mpe petola biso na mokolo na lelo ndenge toza kobanda misala oyo bamaladi ezala te bana na yo na mokili mobimba oyo bakozwa likanisi ya kotonga esika oyo ndenge bosengeli biso bamaladi ezala te na misala bofongolela biso bachance bino bokolobaka ete mosala ya zoba ezali te kasi mosala nyonso ezali epesaka nde lifuti esika nyonso mwana aza kolukela fongola mpo tokoka kozwa misala na bino etambola ndenge bosengeli biso yango ete na le 22 mars l'an 2026 oyo mbotama ya yo papa Diange Ndaku Ntima po ete bandako oyo na le 6 avril l'an 2026 ekoka kolalisa bapaya na bino esengi toza kosenga boyokela biso botala mabe na biso te ebandeli ya misala kino suka bozala na biso elongo makama ezala te na oyo babanda koya na mituka maso elekaka na kinya po ete kinya wana mpe ya Yelusalemi etambola na mokili mobimba mpe etambola na lingomba na kati na lingomba ya yo tata Molimo Santo yango toye kolela pai na bino basato ebandele na biso tikino suka bozala na biso elongo nkombo tata mwana mpe tata Molimo Santo amen, amen. Malgré si bokati kasi nga mpe na kosala sini na ngai ya kokati Nzela. Ukota mingi.
Bosuka wana, telema wana, telema. Telema, telema, yo, telema. Donc, mpona oyo nyonso oyo veut ngai kombo na ngai Nsalambi Pierre Miasunda en même temps lukeba donc nazali moko nazali ofanda mpe awa kaka na ndako oyo mwana ya propriétaire ya Kingoma. Alors nakoleli presque nakoloba awa na business na ngai ti nde nazongi kisasa. Bon na minute oyo ni chef du village eze pa petit frère na ngai napesaka pa petit frère na ngai mutu nazalaka liboso me natikala lesu te namonaki mosala wana ntina moko. Bon c'est bon oyo nyonso eza ebilakeli ya Nzambe baza banzambe oyo ezali ke ya kofonde te ya komona na misu boye mpe nakoli na bango nayebi oyo misusu oyo tokokoloba na oyo tokoloba te me mwa ndambu tolobaka yango ozoyoka. Bon esengo na ngai eza bien parce que nazomona mbanza ezobonga na nyonso oyo ezosalama. Alors koma bapaya bakoya te faut baya parce que bazomona mpe nani dessin ya mbanza bazomona yango bakosepela. Bon. Bokita.
Esika eloba miboye. Wana nini fanfare eye awa? Wana nini miziki eye awa? Papa diange na loba kiboye. Esika na bango nyonso misala ekosalema soki miziki ebeti elakisi ete ba angelu ya likolo bakiti. Angelu bakiti baye kopesa biso nguya bongo milimu nyonso ya mabe oyo ezali awa yango nde sika sikoyo ale totandama tokota mosala okonia awa
la bongo yako. Dans tes cas, vous avez monté dans comme ça, vous avez beaucoup d'ensemble. Photo ben de courant et il y a ah. Pour eux, à un niveau industriel, courant, parfois, la mélèze, la nini, il veut changer. Torrent. To nani. Place, car nous sommes na la latrine. La montée on a vallée où il y a secuna. Bon, et je n'étais bien pour ça le plan. Réfectoire. Il y a des bâtiments dans Zanja Bissadi. bandako ekotongama oyo tolandaki ete ba mouvement nyonso ba service pe ba association basili kopesamela mosala mpona kotonga bandako e oyo ekoyeba bongo koyamba batu bapaya oyo bakoya na nkamba bakobanda koya na nkamba tina ye wana tomoni ye moko papa conseiller du rec papa André Mezakengani asili koya mpona ko lancer misala ya kobongisa esika yango toliki ete bosili kolanda ndenge ye alobi ete bangin oyo esombami nde yango ekoya kobongisa esusu malamu e bato nyonso oyo bapesamini mokumba ya kotonga bandako yango tango ezali mokuse esengeli misala yango eko kobanda tina ye wana tomoni ba volontaire ba mipesi deja na mosala ya kolongola matiti ya kosala dessouchage kolongola banzete epe ko permettre ba engin et ya kosala mosala mpoete bandako yango esengeli ezala bongo présenté topé remise ya ba clé et salema le 22 mars 2026 date oyo tata Dangena Kontima abotama talatina ya présence na biso awa elongo ya na papa André Mezakengani conseiller de rec ya tata Mokonza Boule ye azali na mokumba ya développement pe économie pe développement ya église tala tina ya présence na biso na mokolo lelo ya lundi 3 novembre 2025 na sika eye ndenge bosali komona yango nde bolanga milili mama mbote na biso mbote tokuti bino awa bosali kosala tina nini oyeli na sika oyo boye kosala mosala nini biso toye awa mpona koya kosala mosala ya société biso touti na mboka ya basankusu toye awa mpona koya kolakisa misala papa Simoki Mbangu Kiangani oyo atikaki yango wana nde toyaki mpona kosepelisa mpe mpona kosala misala mpona kodevelopema mboka na biso ya Yerusalemi. Depuis tango nini bino bosila koya mboka Nkamba? Mpona kosila koya na mboka Nkamba ekosila pe te toza nango ti libela. Oyaki tango nini? Toyaki na sanza ya Sambo. Toyaki na sanza ya Sambo sika tokomi na
sanza ya zomi na moko. Merci beaucoup. Maman azoboka. Papa mbote na biso. Mbote papa. Kombo na ngai Papa Longi Mbolungo Mwankoko Joseph. Bino bozali banani pe mosala ni boye kosala na esika oyo. Biso tozali basengele touti na province ya Mai Ndombe toya mpona kopesa papa maboko na tina na misala. Kasi o mosala bozali kosala eza mosala nini? Awa esika tozali. Mosala toye kosala ezali mosala ya kotonga ndako ya 8 chambre ya papa oyo atindi mpona biso totonga na tina ete tokoka kozwa mapamboli. Donc bozali kobongisa esika yango. Tozali kobongisa esika yango pe papa alobaki ke esika oyo komona yango sani malonga. Tadi longa yango elimboli sani. Yango alobaki ke sani ezali eloko oyo batiaka biloko nyonso. Ezala mwana azali na salite bakosokola kaka na sani. Ezala biloko akolia basokola batiaka na basani oyo pe ya kolela. Sadi sani ezali eloko moko ya kitoko oyo bongisaka vi ya mutu. Merci beaucoup. Kwa mboka koloba ina basengi na kisengele. Okoso asenge bosa boso bolenko bontia atia besala ngesa kato ya besa oni ngana ntembia uke baloko ntondole so sadi so basenge tole bakatepila bika papa okola mala besa be abo. Yonde papa tunaki signification ya longa ko kotalisa bandeko balandu bazali kolanda yo tina ya présence ya papa conseiller awa na site ya longa na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ngai Reverend Leon Sukami Mambona pasteur ya ville Sainte ya Nkamba awa na site ya longa toye poete toya kopesa coup d'envoi na esika site résidentiel oya bandako ya ilaka oyo kotonga mawa na Nkamba nde ekozalela tina toye na papa mfumu mbanza songia nzila nkolo Nkamba nkolo Yesu Kristo oyo azokotonga mboka na ye ya ilaka oyo lakelaka biso ete akokende kobongisela biso bisika nde tina tozali awa amemi biso na longa pamba te longa ilingi koloba sani to assiette na sani batiaka biloko ya mabete kasi ya malamu elingi kolakisa ete kolala kolamuka tozali kokota malembe na mboka ya sika kuna bilelo koswa mino pe mawa ekozala te ndenge ye moko papa Simuki Mbangu kiangani na mbanza nsanda alobelaki yango na mikolo ezali koya banzemba mawa ekozala lisusu te kaka kosepela na kosepela na ba o ba pesa mingi mokumba ya kosala mosala yango liloba nini okosenga na bango na tango liloba tokosenga na ba pays ba mouvement pe association oyo bopesameli mokumba ya koya kotonga bandako na site résidentiel ya Nkamba ata lobi oyo tobongama deja toya pamba te bisika esi emonani kaka lobi ya lobi oyo ba engin ezali kokota pona ko aplanir bisika wana
Donc tozwa lisusu retard te pamba te toza kaka na 4 mois 4 mois tokomona yango impossible kasi soki volonté ezali tokokoka puisque tozali elongo na nzambe na biso biso mpe totondi na kimia na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sana. Trombone. Bungi mosigwa. Oh. Muziki come. Lero bungi mosigwa. Nani? Ebibi bebe cormila si. Kaka ba ivoire. Déjà combien? Vous 1 2 Monsieur César Mbanzo. 4 5 6. Il y a 6. Moko ya mokese 6. Para de la vie avec Akima. Tena bilo wando kutokota na ngamu. Ngamu. Il y a 6 Nazar. Il va déjà 6. Na baoya mikemke au total 7 na clairon 7 ivoire. ngana ke kuta oka ne tiba bimisiri Yango kaka. 7 ivoire plus clairon. Na machette. Machette mako. Machette mako. na biyongo bibale na bibale La biungulu nanga kuti yanga ifale kuna récupérer.
yungulu eza nango yayo wakele yungulu langa onga to muri aburi yayo yiti la zimbisi non je dire biyungulu bibi ngodia boba salanga Regardez tam-tam. Voilà mon gars. Tam-tam. Tam-tam. Me kakati metiluaga pili today ingile to muna
ingénieur ndenge papa sili kopesa bino responsabilité asili kopesa bino responsabilité ete misala yango esala matile fin 2 mars mpo akozongisa baclé bino effort na bino ekozala nini mpo boka koréussir na délai wana vraiment pai na biso tozali na premièrement tozali korespecte banorme ningoloba ya qualité donc ezali oyo tobengi satisfaction ya client à 100%. Donc ntango papa alobi na biso etanke batechnicien tozali nde kokokisa oyo bayebisi donc déjà baétude esalemaki mpe tozokontinue ndenge collègue ausi koloba awa donc mposa na biso ezali tosatisfaire oyo papa azokosela. Merci beaucoup monsieur Denis. C'est bon ingénieur. Biso zana biso makambo. Ve na kita na ngai
À la longue, moi je pense que c'est limité, donc on l'a remarqué. Tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani topesi yo merci na ndenge obongisi mokolo mwa lelo papa ya solo biso bana na yo tosili kolamba bilei mpo ete tokabola na bayebanso bazali awa tobe pe na milimo moto nyonso akokela lokumu nkembo ezala ya yo esengo etonda kati na biso bana na yo tosengi manso oyo na nkombo na bino basato abule na nkombo na yo tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Bon appétit à tous. En tout cas, merci. Yaka pas de nefatoria.
Sonyanzela. Quand on dit Sonyanzela, c'est Kadishika mudimo watatanzania mabu Amenyuma uli gungu twameza Dambanga muna Kadishika mudimo watatanzania mabu Amenyuma uli gungu twameza Amebona amemona ngatubiwe Kadishika mudimo watatanzania mabu Ulandunge jaminga jasugile gale Amenyuma uli kumbuka meza Kolo! Lina droit! Kolo! Lina droit! Kolo! Attention, attention.